Mais autour, il y a table wana, je remarqué qu'il y a eu un mayonnaise artiste et comédien. Où il y a un théâtre avant Famille Libota et Zala. Le 27, par contre, la matin, il y a Gabi qui est là, le 27. Jean Mouko va couper la showbiz. Le 27, Olobi. Jean Mouko va couper la passe dans le thème. Alors, Béni. Jean Mouko va couper à salir 3 jours dans l'Andaku. Jean Mouko va couper la 4 dans l'Andaku. Il y a Manzanza Félix. Il faut mon niveau 5. Il faut mon nene. Avant de camper solo. Plus loin, Batuni Gabi, Olia, Diana Nani. Diana, on me souvient avec Olega Nani. Diana. Famille ya Diana, Tilo, Marana passe à Diana. Tilo. Ya Gabi. Oza mwasi ya soni. Oza vraiment mwasi ya soni. Et puis so bato ba comprendre que makambo osala eza na dimension physique te comme une dimension spirituelle. Eloko esanga mpasi eza na oloba no boye na télévision. Oza mwasi ya soni. Mamba oloba eza ebele. Mais pas si ezali parce que seulement il fallait vous combattre événement ya le 29 ne bobimisi makambo oyo nyonso avant Abakoukaza. J'ai remarqué il y a la présence de Yagabi. Oyo asala succès na Zena avant communauté à famille Libote Zala, avant communauté ya Abakoukaza. Ya Gabi aboma eh. Mole Diana on me souvient avec Olega Nani. Diana. Na Makemba. Ya boko kumenya kata liste. Komenya kata liste. Mama na kombe la tayo na kombe la tiote. Soma. Mama Ya Gabi aboma. Ba pisomo wana. Ba chroniquer ambiance tata. Aboma ya Gabi. Sori Yagabi à la maman. Voilà, ma billet na biso été comme d'habitude dans ma place na biso ba toi il va que je va billet. Événement na biso à Mouchouni. Et ça le 29 mars na showbiz. Donc en tout cas ba belé boya formé belé bokozala jamais dessus quoi. En tout cas non c'est quand ba mélomane nyo so bato tout ba linga poutine de l'écriture. Événement ils ont encore le 29 mars. Na showbiz oui toi na matanga l'autre personne qui va matanga ba ça l'événement oui et ça matanga de quoi arrêter biso tout ça l'événement non matanga pesa na date nango nzambe soka suni d'ici là wa date ebi. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée à l'occasion du 7e anniversaire de Bellevue TV. Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Bellevue Kandi, Annie Biasi, Gesho Ngange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30 à $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Tanga papa Richard choc wanande moyen et avant 6 ans. Bato balobaka Poutine na muta matala na poni bayo lobate ke matala ne sa matin.
kasi mwa bazali kamukika ota eza matalana mpo nisiko asali 5 jours ocelongo na belar te matalana eza te mais bango balobi matalana oyebi elo balobi matalana balobi matalana ndenge nini akolongola yango kaka na sana kupatia yango kaka na 51 ezaki matalana na matalana partout ifaye sila moto asala ngo mpo eza matalana te ifaye nani ifaye sila moto asala ngo mpo eza matalana te na bandelo omobo ezodo oyebi moto mo boye ya Richard ndeko ya Bellevue te Bellevue ya mama Richard te aleki propre ya tata moko mama moko te ya Richard mais soki andimi asala yango eza par l'amour humanisme eza pa Bellevue ozomona ayebi ke no Richard Mukoko a travaillé na Bellard beaucoup d'années baba bongo beaucoup d'années ozomona a travaillé ne bane tellement ebele mbongo asuka peut-être ya Richard Mukoko allait pas Bellevue ezaka nde Bellevue ki note na 51 toza biso nyonso toza enoki lusolo neti lusolo biso tout nde toza boye tozaka toujours na marapo na enoki lusolo moto azaka na esengo ndenge enoki lusolo aza na hôpital aza te ozomona eza lokwa madame Bellevue donc lelo lobi te na komona so Richard Mukoko te ozomona eloko asuka madame Bellevue oyo akokosala epa papa ya biso Richard yango ka Bellevue asali kolongola corps na ye na sana koya nango 51 ozomona bato beaucoup plus baoyaka eza matalana il fallait bango basala ngo yoka nti mutu lokola Teresia lelo ndenge eza bongo mutu moko lelo ya SB azwi problème to bartere oyo batournaka na SB Teresia mazwa mbongo na ye aketia mutu na mort tu es sûr batala mutu osala ngo ti mutu nyonso oke na ndako ata mai ya pamba 500 fois omela te bango sikoyo akezo ebembaki etia na morgue bango nyonso baoyo baoya kosala na oyo baoyo bazoya kolobaka oyo eza baoya kolobaka ka babilobela mpo mokili emona bango en soi boye baondima babi mwana mwasi oyo Bellevue ifo azalaka kaka olo oso Bellevue azali nga mpe Teresa famille mpe kokunda nango ngai te Bellevue mpe aza mieux placé ya kokunda nga yayebaka iketaka ezaka mpona papa Richard te peut-être moto mosusu mpe akokufa na ye mpe boye Bellevue akondima porte garant mpona ata moto afingaka ye po ya ye te mpona nini te bato kombe bafinga Bellevue asungaka bango ozomona aza na makila wana ya kosoutenir bato atalaka mabe te parce que aza na humanisme kati na ye ayebi ke non aza pèlerin na oleka papa Richard azalaki yaya ya Bellevue mais est-ce que matanga eza ya matanga ya bato nyonso to matanga eza ya famille libota matanga eza ya bato nyonso ozomona aza yaya Bellevue oui na kati ya bela maza terre comédien c'est pour tout le monde mais balobi matanga bokomisi yango ya famille libota okende naza na nyonso na maboko na nga mwana bolia nana tout de sorte à prière nyonso oza mwana biso soki nalobi okende okokende mosu nazalaka kolaka ye nayebine okende soki otikanga te okokende soki otikanga te okokende nasalela ye na filme akenda mpe c'est parce qu'on est dans un secrétaire, il y a le mot secret. Le jour où tu reprimes sa magamususu, il y aura des larmes. Paix à son âme, je suis banque. J'ai parlé avec quelques bandes de la fondation Maman Denise. Tu n'allais pas au bord d'un taxi, nous sommes barrés. Il m'a dit beaucoup de choses. J'ai parlé avec Diana. Lors de l'obsèque que maman Chab. Elle m'a dit beaucoup de choses. Mais là, mon amour bazate. ezalaka mosu ake na mpasi na motema kobeta maboko te liwa ya ngai na yo toyebi te ndenge ozali bafamille oyo eperda bana na bango bafamille oyo bapota nano ekauka te bamama okende naza na nyonso na maboko na nga mwana bolia nana tout de sorte à prière nyonso oza mwana biso soki nalobi okende okokende mosu nazalaka kolaka ye nayebine okende soki otikanga te okokende soki otikanga te okokende nasalela ye na filme comme sango ya famille bota nana kangi matanga
Ah, babi bino bomo benga na batu na matanga. Kobenga na batu c'est trop direct. Kobenga na moto c'est trop dire. Lelo na ko lo bango na bi ke place mo bo supposé to tcha lokola ndeko na biso mo si Fleur Bango. To bite ke Fleur Bango nini azongisa molimo pata Tanzania te. Lelo ko za ne loko mo bo ekomeli soit tem sunde ba parents ba kufa ki bongo. Ozomona nga na place a bongo na oyate parce que pona ebi ke za lia ba cook. Ah. Ozomona c'est na oya matanga peut-être na za na moi 2-3 personnes mo allo aposa kuna ndeni ate ba baza susute nde na ye ko kabola mawana ndeko na donc on va na bango sika moko et simba te ya koyela nga pe loki kwela nga mo pesa matanga babenga na batuna loki kwela nga mo na vandi na osaka ba matala na nga na musika mais na tombo la téléphone nga na filmer Bellevue ici na filmer sila et simba te ozomona yo ko filmer sila te ndezo bo ni bandi ndeni ni courage on ozo wapi on a ko sala ngote nga eza Thérèse eza ya Gabi na ko filmer bango te bango misato wana na bekumani bango tuwana na ko tsa bango na ko filmer bango na chaîne ngai ba non de ba de kabasani yalu le kutu la 50 na 12 na filmer te boka bango yo komi tele no chose vrai yalu le kutu la filmer te ka bon bango non filmer bango te parce que pour la bike malinga madame Bellevue te to yo kana raté ya semblant donc celui qui n'est pas avec nous est contre mais oui yo na sana constat ba ngamba solo ozomona donc c'est que tolo ba MK ayaki pena po tumbo la famille ayaki ne la provocation sko akuta ndi pe na bingamba basi abi kaka 7e ndi muta betiye abi 7e bagaka betiye zela est-ce que MK aza na pe pandi vraiment ya solo ko supporter le kofa 7e baga ya dipine kuta kokia ngote bo ya 7e parce que 7e baga abeta dipine sala mbinga dipine na 7e baga abeta kae sikoyo MK on mo so mo na SS est-ce que c'est sunenge ozomona bongo moni santone santa malonga asoka ne vitamini amona SS mais to moni pe mo munene tsa ni mo munene zila kaka baba umela te baba loka bloka la chinoise baba umela te soit kosika mo aka 45 à 50 bo asa via badai chu baba umela te ya solo bana ozo mona ba emika na ba yaki ba bato bongo boye ba ikoluka makambo mutu lokola tout dans 7e baga mais eloko zo kamuisa batu ezaki biso bato zaki wana to mona ki 7e te mais à notre grande surprise to balobi que 7e ndem tabeti 7e ayaki na esprit to ndenge nini bianca place wana on faut comprendre c'est atika bato be na défaut non il fallait pas s'embêter il fallait pas comme s'embêter non biso c'est atika bato na défaut pona elle na bango wana ka bato ba regreta c'est lelo po bango na munoko na bango comme 7e bagarre ici là mais to mona ki ana yaki awa lobi ke fa ye bana 7e ai bisa yeso ki ye basala ki camarade te akaramara na ye bongo pona nini alugara nini donc na ebité yana mtoloba kianguti natangi yo pena aobi pena na TV natangi yo pena 7e olingaka nini ngana tozaka ba camarade te ya kala okanga magana ngana nzoto boyelika nini po a chaque fois oloba otuka ngaka yaloba kiango ya ana en tout cas c'était batika batebe na défaut obiso lingi mobali momingo afana tika mobali wana makasi so yoka mobali ngaki alingi mwasi mobe kuna ata bobeta no 10 ans mais so yoki kaka kwa alingaki mwasi mobe oraisonner ka au nom de l'amour oraisonner msuna mbula mobo bozaka mbula mobe betaka bozalaka bokendaka feti mobe bino mbale matanga mobo lolaka libanda na kiti yo tele mutu na lipeka obezaka na ma raisonnement est-ce qu'on est dit ba 7e baga nani en tout cas c'est atika bato belé na défaut vraiment nani atika ba mikolo wana kaka nyoso tu wana ba yana nyoso au nom de l'amour do basala ngo nom de l'amour au nom de l'amour voilà le autre moni c'est na MK boy na ba vidéo wana tozo yoka mingongo na bino kolobake supprimer vidéo kata vidéo mais alobi a supprimer alobi a kati amemi yango na réseaux sociaux te asaki zengi ozomona potolakise keka ke
otika kozwa madame Bellevie te. Mais na vidéo net tout temps bandaki ya 8 mois Bellevie alobi na émission na yo binga na ko sukolaté na vandi na pona ya na filmer Bellevie. Mais na vidéo ne tout moni sous Bellevie oye mutalobi ke moya sukola ya filmer. Est-ce que otala no genre mutu azali? Tala on a bien malataki. Ozomona Bellevie ya matanga yaki naturel simple. Bato ebele baya naturel de Bellevie yaki bongo. Batsa ba poudre te. Ya na yebisa yo. Obi nzembo madilo ya Franco. Basi bilongi mabemba ndeko musala bali ya intérêt ya basi ya kitoko. Basi ya bilongi magugu banani ni magugu suwana kasi. Ya. Banani? Ba ya bilongi naturel. Nani? Ya sisi. Asani. Bongabi. Sainte-Thérèse. Baya bilongi. Batsa bote te to na to mona bien. Vous avez bien été? Autant ba photo ba ya ezo les ba réseaux sociaux. Il y a naturel. Pour nous dire bangote. 4 personnes différentes. 4 personnes différentes. 4 personnes différentes. Il y a moi make-up kosa leka. Kosa leka. On a un. Il y a kosa leka. On a un. Make-up à make-up. Make-up à make-up. Make-up vraiment. On a deuxième personne. Sikoyo. Nettement glissez-moi pour de la PMB. Glissez-moi pour de la PMB. On a troisième personne. Il y a naturel. Non, naturel à tout côté. Il y a l'autre côté. Si vous avez PMB tout le monde. Ah, baza ba koma mwindu. Ba koma mwindu. Ba classe la beta. Pour nga bikuta sala ina mande fois. On dirait muta za na barbe. Tout le monde est photo. Au moins les photos né. Non, on a qui. Tala siko. Avant docteur. Là le banda. On révèle le mot frère. Il y a kutu ya anapa ye koto alobi ya koya o ekoya eya. Ba mapa mateko fele ba mu. Banani. Bango nyoto mapa mateko fele. Mutu kwa ya gola ya ni sweno azana swente. Ya gola azana tissage nini ya makitoko ya malonga o ya gola azana ngo yo fini ya batna TV. Tala roba liputa o asela kango emiso. Wana mwasi wana mama teka pilipili na tongo. Faut comprendre que soka teki pilipili tanga zonga ndaku. Balinga basokola kata yena roba na kauta kotekela aya vana banosala miso wana mwasa ko vana banofinga bato wana mais ya lobi ke bino finga na TV so botemi boye bo za route na bapoa na bango te bi ba nyonso ba finga nga o na sala ka bona ka na TV mais so to temi bango boye nani mwasi nani mobali ya tozaki na bango na ata yemo emika tozaki ne fara emika surtout emika mtalobi yango amona ki biso na TV na mo fara amonaki biso fara asangi maloba exo omoni tosala biso nyotuti tozo émission oyo ya gola salaka tozwi na émission na biso bato baotala basalite nani ya gola te tozwi tala sikolo ngai ya oyo bakati mikolo ya Sainte-Thérèse oyo batie mikolo obila monaki na 51 métis donc na telle vidéo nanga biponi kosala biso boye nzambe nanga moko bakokanga ezi na fort d'état mai oyo sandeni lobaka mpo ngola eza nango ami fidèle ngola partout yeya iboki luka ngola nga mpe leo mpe na osenga mpe na bato basala ngola mokolo yango bakanga nano totala sikoyo bango baya naturel okwa Bellevie ayaki naturel bongo ata ye moko emika ye pa mwindu ti alongwa tala maquillage ati ondie mutu auti na salle d'op ondie mutu batie maquillage asuka vie aoke epesa au revoir epa nzambe tala boto ondie ebembe mozoya na tv mpona ofinga bato ozomona tala baza bato moko boye exo soki ovandi okalkule bango vraimen okota na monde si je savais tozwi ka ndenge avandi na barobe ne wana tozwi ka émission ata ya ngaka boye salite naye seke batia na bacommentaire tokoyeba sikoyo salite nani bayaka kofingaka bato na baignorance na baloyenge tokutanaka na bango na banzela emisi na ntongo mo bosala mpe wenze omoni mpe mwa mwasi molimo okuta okamwa osomona tendance na moi boye sans maquillage te no namona te lokokutana na ye eza ndeni na oloba na owa
na oyebi soki okima oye yaya 6 personnes différentes tika boye donc 6 personnes différentes ozo bande yene c'est que ça révélation bango nde baza bongo baa bato te ntango baza bato moko boye bacréa baproblème omona mwasi moko ya soin te ya bien te ma ovanda na kiti aofinga moto kedal ozomona ngai eloko na regretaka na comportement na bango boolinga bofinga moto aleki bino ozomona boolinga bofinga moto alesa bino moto acontribue na basanté na bino moto aparticipe na bavie na bino na makambo ebele peut-être na seni bolimwa moto wana azwa bino alekisa bino na bachaine na ye bozo ofini na baloyenge ozomona mais tout le monde qui barisi pa ye awa bandi koloba trop sur famille bota Barési, il faut comprendre que il faut un restaurant etika na défaut. Fumba. Ozomona fumba ya restaurant etika Bellevue etika na défaut vu que moi aya lisusu ko sala ki nzombo. Kilo koso ezate. Yango moni likama Bellevue Barési comment aya yango na rage nyonso. Barési obinga na regrettation na vai na talio. Ekuto mutu mo foza na prison. Omona ba madame Bellevue babango moko neki motema malamu na bango yango moni lelo na mutoko la Barési pa ozo courage au finga madame Bellevue ya oloba madame Bellevue Barési tanga laki na parka kala moi tanga viola moi na bato papa ne moko na mama ne ba okie soni babito oyate papa asumbai na mama asumbai ba oka soni babi comment un jeune garçon comme ça il peut violer. Mais c'est grave. Il va rester là-bas au parcours Kalam. Mais c'est grâce à Madame Bellevue qui a foutu bon batiki. Tant que j'ai représenté, aïe la biso représenté biso décaré n'est pas né. Elle a biso moi si je vous présente ma fiancée décarée c'est ici. Barési silama. Mais décaré wana oh moi bani. Moi c'est nanda côté. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste, je suis Exode Mikebi pour le compte de votre analyse. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, accompagné de moi, votre humble serviteur Exode Mikebi. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Bianca Zanga. Batmisusu ba paniquer directement on bi Bianca Zanga parce que côté mususu kuna ba simba déjà ba thermomètre simba ba tensiomètre au tension mataka asimbi déjà moi mu wana e o akolia au tension kitaka enda simbi mu o e mataka mayebele pour kitisa rapé tension. Voilà, je suis avec Bianca Zanga, je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, wana ba maman pour tozana mois de mars, mois de la femme. Voilà, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Arlette Sakati. Un grand merci à celui qu'on appelle Eldine Mikebi. Voilà, je suis avec Bianca Zanga qui dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Exode Mikebi. Bonjour na bamelomane tout ba sepela na biso. Batunia so balingaka Belinda Kandi, Poutine de l'écriture, Maman Morote, Arai Goshi, donc biso pe de l'ingabilo parce que bolasa
bolakisa biso da bolingo ke bolinga biso. En tout cas, merci beaucoup na emoko donc les Sanzamba Versas. Un grand merci aussi à Odette Lessa, maman à Lesline. Merci à Niki Lessa, il y a Dodo Lessa, il y a Richard Lessa, il y a Majos Lessa. Mifi Lessa Motema, il y a Papi. Un grand merci à Irène Kialouta Motema Richard. Merci à ta Nadine Kialouta, Jocelyn Kialouta, Karine Izanga, Patricia Mouanko, Bibi Chimou Somba, Ikoup à décoration. Et merci à toi, Evelyne Duchesse Tounani. Merci à mauvais propre Tito d'Acosta, le roi célèbre Christian Goma. Merci à Papa Nabiso Rombo Tounani. Babi bon séjour à Nakata Masasa. Papa Rombo Tounani. Un grand merci aussi à mauvais propre Pichou du Foie Mignon Noble. Et pourquoi pas à mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Babi famille Bota. Tous les grabango toujours ne belé. Famille Bota tous les grabango na force. Famille Bota to yaka mobondo. Si to bito ya to ya le quoi aigle. Si to bito ya to ya le quoi ba spiritas. Si to bito ya to ya ka vraiment le quoi ba villageois. Si to bito ya donc to ya ka le quoi ba bina filé. To ya ka le quoi ba robino mondi boudan to ya ka ba so to bito ya. Oh. Dans le bureau famille Bota au sang ici ba force union wana to yaka loka ba wengeman vraiment exo ba question ya yo et puis bien yanga. Voilà, merci beaucoup. Je profite pour dire un grand merci na ba tunion so bazar pour l'assistance Chacha Pams Matondo et puis Deoma fait la bande de cognon so doza en tout cas merci pour la assistance bien kazanga avant qui est au banda makamuna biso nyonso et loko ya liboso boza ba communicateur ou ba communicatrice ya famille Bota ou bien Bella production to yebi ti lelo to moni place mon côté balobi qui événement zate to yebi qui événement zali le 29 mars ba organisation ti lelo et tout s'est passé comment. Voilà, ba bien na biso été comme d'habitude na ba place na biso ba toi il OK ils ont bien. Événement na biso à Mouchouni et ça le 29 mars na Showbiz. Donc en tout cas ba belé boya vraiment belé bokozala jamais dessus quoi. En tout cas non c'est na ba mélomane nyonso bato tout ba lingara poutine de l'écriture événement ils ont encore le 29 mars na Showbiz. Oui toi na matanga l'autre personne qui ba matanga ba ça l'événement oui. Ils ont matanga de quoi arrêter biso tout ça l'événement non. Matanga pesa na date nango. Nzambe soka suni d'ici là wa date ebi même si peut journal le date peut ko bima donc en tout cas et là on ensenga kaka la famille Bota tozala wana le 29 na Showbiz bon bazala wana le 29 na Showbiz to moni que Richard Mokoko azala qui vraiment yaya très cher et pas Madame Belleville parce que to moni ba film et katani na bella depuis pote ici là qui to mona qui affiche. Oui, non, ça qui mon aîné, mais Tilelo et quantité de Madame Belleville chaque épisode, chaque jour. Mais Tilelo, je crois qu'ils ont déjà 5e jour na Belleville TV et l'autre côté. Donc, ils ont pour matanga papa Richard Choc wanande moyen et avancé ils ont des sous. Bato balobaka Poutine na muta matala na pas ni bayo lobate ke matala ne sa matin. Kasi mama za kamkika ota eza matala na po nisko matala asali 5 jours otelo na bela te matala ne zate mais bon lobi matala na obi lo balobi matala na babi matala na ndenge ni na kolongola ngoka na sana kupata ngoka na 51 eza ki matala na partout il faut ici la mutasala mochi pesa matala na te il faut nani il faut ici la mutasala ngo pesa matala na te na ba lelo mobo exodo obi Moutou boy. Il y a Richard de quoi Belleville. Belleville maman Richard allez qui propre il y a tata moro maman moro Richard mais ce qu'on dit mais ça là on a par l'amour humanisme ça pas Belleville ozomona aibi que non Richard Mokoko a travaillé dans la Bella beaucoup d'années baba bon ouais beaucoup d'années ozomona a travaillé ne bané tellement ébélé bon souka peut-être il y a Richard Mokoko allait pas Belleville ça quand des Belleville qui note na 51 pour au lieu ka sou bon à Belleville autorisation te que petit tion na ngai bona ya restaurant na yo zelo ko boté et tikali na mutu
bana Richard na muto Belleville abike Richard atiki bana poto mona ki na émission moko na nini na eloko moko boye ba permettre ki Vincent nani papa Richard Vincent na madame Belleville nani madame Eva Lobanki yango beki clairement que nazalaki na ba yaya mibale moko ezali ya Dadi Dikambalo atika biso ape manakimia yaya nanga mususu yeyo Richard Mokoko. Donc peut-être c'est par là oyo pasi wana za nango ti lelo ko perdre être cher na ye. Tala na loba na yo nani au moins to ça bon déjà comment c'est une grande famille. Oda to sala. To ça biso nyonso to za kaino kuzo na kuzo biso tout de to za boy to za toujours na mapo na no kuzo c'est ça. Moto azara na sengo ndenge no kuzo za na hôpital azate. Ozomona eza lokwa madame Belleville. Donc lelo lobité na omona so Richard Mokoko te. Ozomona mais non suka madame Belleville akoko ça pas papa biso Richard yango ka Belleville sali kolongola corps na ina na sana ko yana ngo cinquantenaire. Ozomona bato beaucoup plus boya ka eza matalana il fallait bango basala ngo yo kanti mutu lokola Thérèse lelo ndenge eza bongo mutu moko lelo ya SB a eu problème to bartero ba tourna kana SB Thérèse mazwa mbongo na ye aketia mutu na mort. Tu es sûr? Ça te point. Ah, ya batala mutu osala ngoti. Mutu no soki na ndako na tama ya pamba 500 fois omelate. Bango siko akezo mbemba ketia na morgue. Bango ni atu ba oyo osala na oyo. Ba bazoya kolobaka oyo, eza ba oyo kolobaka ka ba bilobela po mokile mona bango en soi boye. Ba ndima babi mwana mwasi au Belleville, il faut azala kaka. Pour le seul Belleville zali nga pe Thérèse famille pe ko kunda nga été Belleville pas mieux placé ya ko kundanga. Ya ba kaitaka. Donc pour la papa Richard te peut-être mutu mususu pe ako kufa na pe boye Belleville ako ndima porter garant pour na ata mutu afinga kaye to zali. Pour ya été. Pour la nuit te ba tout comme ba finga Belleville asunga bango. Ozomona azana makila wana ya soutenir bato. Atala mabete parce que azana humanisme kati na ye. Ayebi ke non aza pèlerin na oleka. Papa Richard azalaki ya Belleville mais est-ce que matanga iza ya matanga ya bato nyonso to matanga eza ya famille boto? O matanga eza ya bato nyonso. Ozomona aza ya Belleville oui na kati ya bela maza terre comédien c'est pour tout le monde. Mais babi matanga beaucoup mission ya famille boto. To comme songo ya famille boto na kangi matanga. Babi bino bomo benga na bato na matanga. Ko benga na bato c'est trop dire zo. Ko benga na moto c'est trop dire. Lelo na ko lo bango na yebi ke place mo bo supposé to tcha lokola ndeko na biso mo si Fleur Bango. To bite ke Fleur Bango nini azong se molimo pa tata nzambe te. Lelo ko za neloko moko ekomeli soit tem sunde ba parents ba kufa kibongo. Ozomona nga na place a bongo na oyate parce que pona yebi ke za lia ba cook. Ozomona c'est na oya matanga peut-être na moi 2-3 personnes mo allo akoisa kuna ndeni ate ba baza susuté ndena ye ko kabola mawana ndeko na donc on va na bango sika moko et simba te ya koya langa pe loki kwa na ngamo pesa matanga benga na bato loki kwa na ngamo na vandi na osaka ba matala na ngana musika mais na tombo la téléphone na ngana filmer Belleville ici na filmer sila et simba te ozomona yo ko filmer sila te ozomona ni bandi ndeni courage on ozwa wapi on a ko sala ngote nga eza Thérèse eza ya Gabi na ko filmer bango te bango misato na be kumani bango tuwana na ko tsa bango nango filmer bango na chaîne ngai bana ndé ba de kabasani yelu le kutu la 51 à 12 na filmer te boka bango yo komi non chose vraie yelu le kutu la filmer te ka bon bango non filmer bango te parce que pour la bique malinga madame Belleville te to yo kana raté ya semblant donc celui qui n'est pas avec nous est contre mais oui yo na sana constate ba ngamba solo. Donc c'est que tout le MK ayaki pena pour tumbo la famille ayaki ne la provocation ce ko akuta ni pena bingamba basi abi kaka 7e de muta betiye o ba 7e bagara betiye zela est-ce que MK azana na pe pandi vraiment solo ko supporter ni ko fa 7e baga ya dipine kuta kokia ngote bo ya 7e parce que 7e baga beta dipine tala mbinga dipine na 7e baga beta kae sikoyo MK
non, moi, c'est mon SS. Est-ce que c'est sous ndenge ni? Ozomona. Eh, bon, mon santé et santé malonga. Ah, soka ne vitamine. Ah, mon SS. Mais tout le monde est peu moi munene. Ça n'est moi munene. Zela kaka. Mama umela te. Mama loka bloka la chinoise. Mama umela te. Soit kosika moi 45 à 50 euros. Asa via badai chu. Mama umela te. Eh, ya solo na out. Ozomona. Ba emika na ba yaki ba ba tubo boye. Ba ikoluka makambo. Mutu lokola tout dans 7e bagarre. 7e. Mais eloro rezo kamwisa batu ezaki biso bato zaki wana to mona ki 7e te. Mais à notre grande surprise, to balobi que 7e ndem tabeti. 7e ayaki na esprit. To ndenge nini Bianca place wana. On faut comprendre c'est atika bato be na défaut. Ah non, il fallait pas s'embêter. Il fallait pas comme s'embêter. Non, c'est atika bato na défaut. Pour na elle na bango na ka bato ba regreta c'est style lo. Pour bango na munoko na bango comme 7e bagarre ici là. Ah, mais to mona ki na yaki awa lobi, abi ke fa ba na 7e ai bisa eso ki ba sala ki camarade te akaramara na e bongo pona nini. Alugara e nini. Donc na évité, ya na mtaloba ki ngoti. Abani na tangi yo pena abi pena na TV na tangi yo pena 7e. Olingaka nini ngalo tozaka ba camarade te yakala okangamaka na ngana nzoto boyelika munini. Pour à chaque fois que on dit yaloba ki yango ya ana. En tout cas, c'était batika batebe na défaut hein. Obiso dinge mobali momingo afana tika mobali wa makasi. So to boye no. So yo do so yoka mobali ngaki alingi mwasi mobe kuna. Ata bobeta no biza mais so yoki kaka ko alinga ki mwasi mobe kaka. O raisonner ka au nom de l'amour. O raisonner msuna mbula mobo bozaka mbula mobe betaka bozalaka. Bokenda ka feti mobe bino mbale matanga mobo lola ka libanda na kiti. Yo tele mtu na lipeka. O bezana na raisonnement. Est-ce que vous imaginez la 7e bagarre? Pas 7e bagarre nana. En tout cas, c'est atika batebele na défaut vraiment. Nani. Atika ba mikolo wana kaka nyoso tu wana. Ah, ba yana nyoso. Au nom de l'amour. Donc bah ça là on nom de l'amour. Au nom de l'amour. Voilà, le autre monde ici une MK boy na vidéo wana tozo yo kamingo na bino kolobake supprimer vidéo, kata vidéo mais alobi a supprimer, alobi a kati a memi on a réseaux sociaux. Te, asa ke zengi. Ozomona. Potolakise keka ke otika kozwa madame Belvi te. Mais na vidéo net tout mutango bandaki azui moi Belvi alobi na émission na yo binga na ko sukolaté na vandi na pona ya na filmer Belvi. Mais na vidéo ne tout moni sous Belvi oye mutalobi ke moya sukola yo filmer. Est-ce que hôtel non genre mutazali. Tala on a bien malataki. Ozomona. Belvi ya matanga yaki naturel simple. Bato bele ba ya naturel de Belvi yaki bongo. Batia ba poudre te. Ya na yebisa yo. Obi nzembo madilo ya Franco. Basi bilongi mabemba ndeko musala bali ya intérêt ya basi ya kitoko. Basi bilongi magugu banani ne magugu suwana kasi. Ya. Banani? Ba ya bilongi naturel. Nani? Ya sisi. Asani. Pongabi. Sainte-Thérèse. Baya bilongi. Batia beauté te toi la to mona bien. Vous avez bien été? Autant ba photo ba ya ezo les ba réseaux sociaux. Il y a naturel. Pour nous dire bangote. 4 personnes différentes. 4 personnes té. 4 personnes différentes. Il y a moi make-up kosa leka. On a kosa leka. On a un. Make-up à make-up. Make-up vraiment. On a deuxième personne. Sikoyo. Nettement glissez-moi pour de la PMB. Glissez-moi pour de la PMB. On a 3e personne. Il y a naturel. Non, naturel à tout il y a l'autre côté. Si vous avez un PMB tout le monde. Ah, baza ba koma mwindu. Ba koma mwindu. Ba kase la beta. Ponga bikuta sala ina mande fois. On dirait que tu as une barbe. Tout le monde est photo. Au moins les photos, non, on a qui. Tu as la psycho. Ah, docteur. Là, on a on révèle le mot, frère. N'a comprendre le psycho. Tu as la psycho, le gars, on va casser Mikolo à Sainte-Thérèse. On va tuer Mikolo.
Yes, ndini. Obila mona ke na 51 métis. Donc na telle vidéo na bi poni ko sa biso boy. Ah nzambe nga mungo ba okanga izina for de ta mayo yo. Ça ndini. Ah le baka pongola ezana ngo ami fidèle ngola partout. Yeah, iboki luka ngola. Ngola. Ngape lo pe no senga pe na bato basala ngola mukola ngo. Bakanganana. Total ce que bango ba ya naturel ko Belleville ya ki naturel bongo ata ye moko emika ye pa mwindi alo ngotala maquillage ati onde mutu a uti na salle d'op onde mutu ba tie maquillage a suka vie a que pesa au revoir et pas nzambe tala boto nze bembe muzo na tebe pour no finga bato ozomona tala baza bato moko boye exo soko vando calculer bango vraiment kota na monde si je savais ozomona ba finga Belleville na loyengi en soi bobe à la robe du pas passé donc à satanda ikutu teke ya na ko kotika biso mukolo wana ozomona mais to mo pe ya gola pa ye yagola ye penza na kanda lobi en tout cas bino boza banani bobenga na bato na matanga biye kutu ya ana pa ye koto alobi ya koya o ekoya eya ba mapa mateko fele bango banani bango nyata mapa mateko fele mutu ko ya gola ya ni sweno azana swente ya gola azana tissage nini ya makitoko ya malonga o ya gola azana ngo yo fingi ya batna TV tala roba liputa o asela kango miso wana mwasi wana mama teka pilipili na tongo faut comprendre que soka teki pilipili tanga zo ndako balinga basokola kata yena roba na kauta kotekela aya vana banosala miso wana mosa ko vana banofinga bato wana mais ya no mingi bino finga na TV so botemi boye boza kutu na bapoa na bango te bi ba nyonso ba finga nga o na sala ka bona za kana TV mais soto temi bango boye nani mwasi nani mobali ya tozaki na bango na ata yemo emika tozaki ne fara emika surtout emika mtalobi yango amona ki biso fara na TV na mo fara amona ki biso fara sangi maloba exo omoni tosala biso nyo tuti tozo émission oyo yagola salaka tozuna émission na biso bato baotala ba salite nani yagola te tozwi ka ndenge avanda na barobe ne wana tozwi ka émission ata ya ngaka boye salite nani seke batia na bacommentaire tokoyeba sikoyo salite nani bayaka kofingaka bato na baignorance na baloyenge tokutanaka na bango na banzela emisi na ntongo mo bosa mpe wenze omoni mpe mwa mwasi molimo okuta okamwa osomona tendance na moi boye sans maquillage te no namona te lokokutana na ye eza ndeni naoloba na owa oza ndeni naoyebi soko okima ya 6 personnes différentes tika boye naoloba donc 6 personnes différentes ozoba nde yene eza révélation bango nde baza bongo baa bato te baza bato moko boye bakrea baproblème omona mwasi moyo ya soin te ya bien te ma ovanda na kiti aofinga moto kedal ozomona ngai eloko na regretaka na comportement na bango bolinga bofinga moto aleki bino ozomona bolinga bofinga moto alesa bino moto acontribue na basanté na bino moto aparticipe na bavie na bino na makambo ebele peut-être na scène bolimwa moto wana azwa bino alekisa bino na bachaine na ye bozwa ofinge na baloyenge ozomona mais tomonaki baresi pa ye awa bandi kolobaloba trop sur famille libota Barési, il faut comprendre que il y a Fumba restaurant etika na défaut. Fumba. Ozomona Fumba ya restaurant etika Belleville etika na défaut vu que moi aya lisusu ko sala ki nzombo. Kilo koso ezate. Yango moni likama Belleville Barési comment yela on a rage nyonso. Barési. Obinga mana regrettation na vai na tali. Ekuto mutu mo forza dans la prison. Omona ba madame Belleville babango moko neki motema malamu na bango yango moni lilo na mutu kola ba rési pa oza courage ya ofinga madame Belleville ya oloba madame Belleville ba rési tanga laki na parka kala mo tanga viola mwana bato papa ne moku na mama ne ba oke soni babito oyate papa asumbai na mama asumbai ba oka soni babi comment un jeune garçon comme ça il peut violer
Mais c'est grave. Il va rester là-bas au parcours Kalam. Mais c'est grâce à Madame Belvin Mtakende qui a foutu mon batiki. Tant que j'ai représenté, ailleurs la biso représenté biso décaré, décaré n'est pas né. Elle est biso moi sinabi, je vous présente ma fiancée décaré c'est ici. Bah résiste silama. Mais décaré wana oh moi mobali. Moi sinanda koti. Ah t'es bien katika boy. Bon moteur la vidéo te balala ni. Ah. Basali balemi balali ni. Donc comment officiel? Est-ce que je peux quoi adopter mon amour na kotutia bango? Comment fait-il bon bota ba il faut adopter moi na. Ah, parce que bata bon ba na TV au film Madame Belvin. Obi poka message e bimi to tika. Ya umona. Ya umoni oza ya msusu. Koti ya msusu tiki na yo. Bimi. Poso na tali surtout obi ke Teresa bana kanela ko journal lelo. Yo makomisa ka obi Belvin. Abibotika. Chouezate. Même mutu lokola Teresa ovai na kiti. Oloba oleki Belvin na kitoko Teresa est-ce que mitala kayo. Yo za kokoti. elongi sali baridi tina kingo tala boloba rama koko makoko ngo place ni tala nzoto nanga tala nini mais lube moti nzoto loboko elembi abi bendanga bi cameraman benda epenza bendanga tala nzoto tala kingo omoni tala reka cameraman asa ke bende suna kingo kingo ndele lamba chiffonné ba repassa ngote siko kingo muto eza lokola lamba mais eza chiffonné ba repasser te to loko sila mayo mama mukolo oyo yo kutozo mutu mobo no banoloba te po moi no aza soni na société moi na yo ayokisa ba comédien non na mona ya lipa mateko fele te loko mona Thérèse moya na TV yo finga bato mona na salini exo belle fille mais omoni pe ba yaya mbale ayaki akenda otala nani André ça ngeno otala yaya bon mais ba génération ba propre génération ba différence ka ba 4 ans c'est la journée de la femme omoni nda kwa yaya eza na bien aponga biba sa soni bato basimbisa mire na TV TV voilà mais baba molobela mwana mukie balobela mwana mukie yo lingi matala na mais ko ngala minga place wana zaki nazo mituna yebisa ngai Gabriel asani pona Belvin ça reste à vérifier Belva pesa ba enveloppe akaki akufela ba yane Belva pesa ba mbonga matanga mutu kola yaza mutu mo fa ka soni na société abi yozela ka matanga posa matalana bapesa ye bona matanga po ni azwa kango ifa zoni sa posa matalana ti po ni bilo basa soni balipa mateko fele bo ngaka ko ya ko loba yo vraiment Gabriel yo ni bosa Belvo loba ni yo po to mona ya gabi ba loba na matanga na bango loba bien bina boy mbonga ba comédien na zuka ba belle fille yo okufa munoko polele yango tension wana ok la mka ashishi oka pe ya dudu pa ya kiti nani ya dudu moi ça joujou on va la joujou ya dudu pa lobité mon pas on va la joujou aiki olobati ye utafane moi c'est kitoko bon loka fleur qui aime ça que nous olé mbanda pede sia wa mobali wana yebe bon baba ça qui bon pe surprise ya journée de la femme wa mobala soni zolanga ta mbanda ya mwana mwasi yo mwasi kitoko bon loka fleur qui aime ça que nous olé mbanda pede wa mobala soni wana azala kaka azali te akufa te le 8 mars bango basali alobi matanga tozanga matanga mais bato mizusu to biso toboyi na biso kende po tomoni bato bango mosala bango bamatalana na fete na bamatanga bango bengana asila ye te eto enterré ye vraiment mokwa lelo ozoka ta soni te bavoice ebima bavideo ebima mbanda pede oza mwasa pede luka famille vandisa famille pardon
Avant de sa famille, il est vraiment quoi. PZT solo. Voilà, merci beaucoup. To comme l'émission Souka, bien Kazanga, dernier mot en tout cas, tu vas retenir que Poutine a Poutine, Poutine. A changé raté. Donc, Aozaka ou Azali. Aotika n'a jamais rechangé. Bango tu vas changer, mais belle vie, Azaka belle vie. Donc, en tout cas, Mambote n'a pas si la maman chérie moi si. Merci beaucoup à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie, et merci à maman Germaine Makese, maman Germaine Lidi, merci à maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, mamie Tadina de Belgique, na Oelo na Mototer, merci à la grande H, maman Sakina, merci à Renate Kitenge, joyeux anniversaire encore, Oisa Mwanayo, merci beaucoup à Pierrette, merci à Nanou Lungengo, et pourquoi pas Balobi, Pamela Matondo, ma petite sœur chérie, merci à Chacha, mon Asuka famille Bota, j'adore, et pourquoi pas à Deyo, et na pouvoir maestro, et merci à toi aussi, Exode, vraiment d'engager télévision quand tu à tout moment, on a la visibilité dans la chaîne, en tout cas, on a là par mon abattre la génie, il après ça encore souffle pour voilà, merci beaucoup bien Kazanga pour la condiment invitation à Bisso, il y a mon colonel et puis bonne fête des mois de la femme. Merci beaucoup, bonne fête des mois de la femme et papa maman Nyoso, il y a monde entier, pourquoi pas je dis bonne fête de la femme à maman Claudine Bawete, Sandra Riziki, Jemima Ekamba, Eldine Mikebi, Arlette Sakati, lelo émission nangai et aussi la tesson qui n'a bois qu'à être chère ou à la rangopo nangai. Elle s'appelle Christelle Mayam. Christelle Mayam. Voilà vraiment ma maman chérie. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Bye bye.